atondisa milangu ya molimo mosantu likambo aza kosala se na kombo ya kolo Yesu epai ya profete Emmanuel Dodi basolution ezali aza kokangola aza kobikisa malada ndenge na ndenge aza na nzambe ya solo nzambe ya nguna nyonso. Willy Kiungu Shaida donc à bon si nous aimons voir titre à Rosenga Mambo Rosenga Mambo ndé na robi gamba ayembeli mwasite ayembeli bashirite ayembeli abenze mwangwa kelate parce que ça nous aime moko ayembeli musali na nzambe prophète messager Emmanuel Dodi sera envoyé na prophète messager Emmanuel Dodi la ndengeni grand-père comme pour ça mais la ministère des infrastructures to éviter du son avis de trouver encore kasi ya peut-être banda to c'est na bande kwa technique to bazala so bati la solo ye bwana boyo kanano yango bolanda yango na maso si mana ngode biso la nyoto solo la moi lutuna otuna grand-père azara pour la bino aboya na merci de nous renvoyer la chanson merci. epai prophète Emmanuel Dodi basolution ezali aza kokangola aza kobikisa malada ndenge na ndenge aza na nzambe ya solo nzambe ya nguna nyonso. Willy Kiungu Shaida Shadi Gédéon Chamalae soki malade na eumeli ozwaka lobiko te yaka epai ya prophète Emmanuel Dodi okozwa lobiko azana bonzambe ya solo makamwisi ya solo Philomène de Londres Canal tokokutana na Millennium Ken Piana Makizembe ya Belgique soki tokobima suki ya pembe ya bwana tomayele siva la vida tokotunana kaka na nzambe tokotunana les messagers prophète Emmanuel Dodi tokotunana na pasteur Marcel Malengela tokotunana na Nicole Feza héroïne tokotunana na Georges Malaba ya Canada tokotunana na Tony Munsila ya Paris tokotunana na Raphaël Kaza du motema ya prophète Dodi tokotunana na Christophe Kaniki tokotunana na Micheline Chwala tokokutana na Alpha Kapinga Jasmine Menayame
Bonjour. Bonjour. En tout cas, merci à tous les pour répondre à la conférence de presse. Voilà. Bonjour. En tout cas, si notre prophète Emmanuel Doudy. Merci. Journaliste nde bakotuna mituna na oyo etali lingomba eyamba soki ezali ya kobakisa mama Sophia azali attaché de presse ya prophète messager toza mpe na pasteur Josué Kakima na mituna oyo etali lingomba na pesi micro ekende. Oui. Ah, tu veux poser une question? Ah, d'accord. Première question, maman Sophia. Merci. Ton père. Ça s'appelle de Koutana et Soso. Question à Piso de Tuna, de Vito Yeva. Ton père, Bosiana, Aza n'importe qui. Aza star, Yaomba. Tulata batiko na yo, depuis tozaka bana mike. Motuté na mboka oyo azalaka chrétien, to aza chrétien te. Aolobaki ayebi grand-père Bosiana te. Mais toka moi, eza mbala liboso toyokaka kaka grand-père ayebaka, mais motuna nango eza boye. Mpona nini grand-père Bosiana ayebi zenga mambo prophète messager Emmanuel Doudy oyebi mutu mpona nini? Bon, ils ont déjà l'explication est claire. Moi, ils ont tout d'abord donc ils ont misala misala oyo aza kosala ezokomonana. On dirait bato ebele bazali kocomprendre te yango wana il fallait kokota na loyembo mpo bato bacomprendre batya sikoyo batala na direction wana bamona bato ndenge bazali kobika bamona baréalisation oyo eza kosalema oyo bazomona te. Donc raison mpenza yango wana parce que basali ya nzambe baza ebele, basali ya nzambe baza ebele na RDC, basali ya nzambe baza ebele. Mais prophète Emmanuel Doudy azali na bonzambe. Bonzambe alors bato ndenge wana bazaraka bango sute ngana ida motango kala bazalaka melelo baza te aconvaincre ngai yango nomoni na kotiti na melope biso be yango melope na kotiti na melope moyetoloba ebele eza te oyo nalobi wana elakisi makambo ebele déjà. Donc nasali nzembo mpona ndenge wana po bato bacomprendre que toza na mosali ya nzambe kaka moko oyo azali kobikisa, azali kosala makambo oyo esalemaka te. Voilà. Merci pour la parole. Bonjour mon père. Bonjour. Voilà, c'est Franck Stéphane Afrique de l'Info. Ah, Stéphane. Alors, on a eu contact avec le saut, mon père. Il y a un contact avec lui, il a posé pour nous. Ils ont réalisé. Et deuxième question pour la grand-père. Est-ce que aux hommes on a été quelque part au dernier image il y a prophète? Parce qu'à ça, l'ensemble, il faut aujourd'hui, à ça, il faut compétir ensemble. Parce que le dernier clip, pour la clip, ça a mis la boîte. Et puis vous avez un grand compétiteur, pourquoi pas créer toute une chanson, un cadre, oui, cadrer vraiment dans les salles, il y a un retour de la prophète Emmanuel Doudy qui est pour ça la reprise.
Le deuxième mot est déjà sous et nous là tirons comme le prophète Emmanuel Toti. La tournée côté l'église. L'église nous a franchi les lots et il est banni au Kibomba pour la réalisation de la prophétie, l'assistant à l'orphelinat, l'assistant à deux bébés. Tout le monde a compris le prophète, si il n'y a pas de question, comme il dit, il y a Kelani, papa Kelani, en fait, il y a et ça n'a pied dans le tout. Est-ce que pour commencer la promotion de l'église, il a fallu recourir car on a grand-père, on a côté l'église a franchi, il fallait recourir car on a grand-père et pour accepter mon éloignement, grand-père a prophète Emmanuel Toti. Merci. Ok, d'accord. Grand-père, contact avec Bossolo. Yo na bango, na lukaki yo. Wana eza ke ngai moko nde tellement namona yo akamusi yango naza nakendeki auprès ya prophète po nasala masolo ndenge nasali eza te ke prophète akomi koluka bato te bato nde bazokende epai ya prophète. C'est ça, la réalité. Alors. Au bébé, si image et un prophète, pourquoi ça la clip na boîte? Yamona eloko moni oyo eloko prophète azosala makasi ezali ke kozuka différence wana ezala te eloko ya makasi yamona différence ezala te po biso nyonso tu toza bana nzambe ata soki okoti awa ata okoti kuna nyonso tu ezali kaka ndako eza te ke oyo eza na différence boite bato ya masumu bongo awa bato ya masumu te wana ezali eza mpena bongo te donc ye prophète azosala to asangisa ke bato bacomprendre ke ozala artiste religieux ozala artiste oyo babenga biso ya mokili biso nyonso tu tozaka baartiste eloko wana nde eloko wana en tout cas place wana mpena en tout cas a likolo vraiment likolo mpona nini osaleli nzembo ya ye moko te mpe kozongela nzembo moko oyebaka na mokili kala dukure olipopo ekoti na masolo ya mosali na nzambe nyonso te eza kaka banzembo nyonso te eza banzembo donc tomoni ke eza te ke fo mpenza ke natali na dukure natali soki tokobima suki ya pembe ya bwanya na toma ainsi va la vida tokokutana kaka na nzambe ozomona donc elobi trop nainspiraki nasali banzembo ebele baisrael bani mais namonaki il faut nazonga place wana pour econcorde na bahistoire oyo ya prophète. À l'intention de l'église, nous avons le pasteur Josué Kakima. Il y a Nolana Motuna Abi prophète messager de Dieu Emmanuel Aïben Amisala Mine Makas. Il solo na ye. Est-ce que c'est une qui pense pour aller tant pendant la sous-bol les gars Nandela grand-père. Mbotela na mama Mamilela, mbotela grand-père, mbotela Bandogonoso Balandi. Grand-père azali icône ya musique congolaise na biso et mosakoli manendo tozali pe icône na domaine ya évangile. Alors eza na bato oyo bandimela grand-père ozomona e bato wana bana pose ya lobiko donc ntango nzembo ezobima grand-père ayembise na mamu ekointerese bato bakoluka bakota bayeba ena nsima na ngo lobiko ekokota. Bonjour, Charlène du Canada TV1. Bonjour grand-père. Bonjour Charlène. Voilà, question dans ma liposo dans toute mon église.
parce que tu dis que l'église, on aime tout ça la différence sur il y a tout ça la musique profane, non, ça la musique chrétienne, on a pas beau, une image la vie les autres, puis on a des Satan, parce que on va ça pour Tanzanie. Alors, question dans tout dans l'église. Comment vous faire comprendre les lots parce que les musiciens, les bolingo, les rabatou, la façon dont l'artiste de la musique profane, il a alors, on va aussi poser la prophète, par exemple. Alors, grand-père, on a encouragé un souffrant par rapport à qui vous avez lu, que ça n'a pas la place vraiment impure, il y a la danseuse avec des tatouages, des numéros au visage pas vraiment décentes. Mais vous avez mis là un prophète, par exemple, dans sa Tanzanie. Comment expliquer cela? Merci. Mais, dans mon place, mon côté, dans mon candidat, Nzambe, Pekisami, dans mon idée, Pekisami, mais, surtout, bien. Il y a un moment où le prophète Emmanuel dit à nous ça, que la différence soit dans les ajoutés. Nous surtout, dans le pays, déjà, nous surtout les abandas. Les abandas. Ceux qui, au sein de nous, m'habitent les athées. Et nous, ceux qui tout ça, les clips, par exemple, dans la boîte, mais pour les impurs, on est comment ils placent bien, ils ont placé. Parce que c'est ça que nous disons dans ça à ma belle. Voilà, nous avons un ami qui a remonté, pour comprendre du selon mon pays. Ok, d'accord. Alors, pasteur Josué Kakima, Charlène a tenu à l'obi, Toyo Kaka, Bango va missia Moki, Bango Yanzampi, on n'a rappelé Bango T. Boni Bino, Bandeko il y a pasteur et messager Emmanuel Dodi Bonimbi solo naye artiste et musicien o ya mokili alors que ba chrétien bazali a sala musala wana a kumisa pasteur. Moi Milela, merci pour la moto na okota na kati ya Bible. Kotuna ndenge nini Samari eyambaki sango nkolo Yesu. Aza na libulu ya Jacob akutana na mwasi ya ndumba kuna kolebema mwa tatouage parce que le lobby mutu na mutu ayapa na nkolo ndenge samalamu ekuteli uzomona so ekuti mutu azana ba tatouage ba okanga porte te ayapa se nkolo Yesu da ya akufela ki basantu te akufela ki basumuti donc uzomona peke da ya basantu ngala yake akufela ki basumuti et Samari eyambisa mamalamu na nzela ya mwasi ya ndumba onkolo Yesu imagine nkolo Yesu la kimaka ye de ba yeko ba kamwe comment nkolo Yesu na mwasi ya ndumba sima na koso na ye mwasi na ye moko akoti na Samaria vie venez voir celui qui m'a dit tout ce que j'ai fait n'est-ce pour le Christ. Amen. Alléluia. Et ba Samaritain sima na koya Balobi nous ne croyons pas à lui, pas seulement parce que tu nous as appelés, mais parce que nous l'avons entendu. Donc moi, si moi, j'ai un canal, il y a Batou, il y a Manapolo. Il y a mon nom, il utiliser talent à Bango. Il va utiliser talent à Bango, Moussa à Bango, pour la misala, il y a Moussa pour le Manapolo. Merci. Qui a le micro? Merci beaucoup. Jordan, on te voit, c'est bon. Grand-père, bonjour. Bonjour. Tu vas sur la lingala? Bonjour. Tu vas sur la lingala? Grand-père. Ouais. Là, il n'a pas dit qu'on avait l'histoire de carrière depuis Kara. Quelque part, on a renseignement dans le soir avec ça, Vous avez? Nous avons besoin de ma solo et ma chrétien. Changement au salon de au coma, les lots, oui, verra, pasteur, ou un bateau. Au malaki naïe, mais beaucoup plus d'action et de règles pour le dénaï. Ah, oui, on publie ici, le titre c'est Amam.
mokati makambo ezalaka Yesu Masiya po bakati ya komazenga mama azoba place ya Yesu ou bien akoti na lisolo mpenza ya culte ya personnalité pour quel but? Merci. Grand-père a répondu à un rabbin musulman. Comme ça, pasteur Josué, après, Babi sera musulman grand-père. Oui, mais dans la vie musulman, oui. Dans la vie musulman, ça va l'église. Un musulman, ça va l'église, même. Mais il y a des choses là. Le monde il faut. Nazala Penda, place où nous allons comprendre. Là, c'est où nous avons la réalité. Voilà, et on a un vélo, nous avons des affranchis. Et on a un vélo, nous avons un prophète Emmanuel Dodi, le messager. Pasteur Josué Kakima, Oui, maman. Obéi, prophète, messager, Zengama. Les Karobi, et Sengende Yesu Christ, nous avons un combat. Mais comme ici, ce qu'on a dit. Oui, maman, merci pour la montona. Bible lobby, comment vous voulez en Zambé aux hommes ceux qui ont l'ingité de aux hommes. Et bah comprendre que nous avons eu parce que le but créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et pour nous Zambé à ça la carte n'a pas tout, il faut comme Luc chapitre 7 verset 16. Un grand prophète apparu parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. Dans l'écriture, ils ont comment? Pourquoi va bien qui Yesu dit dans sa personnalité? Va bien mon saboli à mon aile, à Yekat Nabiso, Nzambe avec ici à visiter Biso. Le posons moi. Moussala na Nzambe ezate ce va nimeli mutute. Batuni Yesu to sala nini? Koto sala misala na Nzambe. Alabi musala na Nzambe eza kondimela oyo Nzambe atindi. Et ye oyo Nzambe atindi eza nkolo Yesu. Mais sima na kosala musala asilisi. Alabi comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Donc musala na Nzambe eza kondimela mutu Nzambe atindeli yo. Amen. Amen. Soko ndimeli ete okobika te. Eza ndenge moko bonguna oyo beni communément Satan. Mutu akovanda te kaka abandi kokanga Satana te. Mpo na kokutana Satana fo okende pa ya mutu oyo asala alliance na Satana. Tout comme mpe mpo na kokutana Nzambe fo okende pa mutu oyo asala alliance na Nzambe. Eza ndenge wana. Donc Nzambe tata azokata makambo kolekela mosakole mwana doti. Yana misenga mama. Yebi na Jérusalem. Batandaki maputa pona mpunda to pona Yesu. Pona Yesu. Nana yatei maputa. Punda memaki Yesu. Donc batandeli Yesu maputa, mais Yesu amatili kola mpunda. Donc honneur, ils avaient un serviteur, gloire et pas le Seigneur. On termine les producteurs et puis on finit avec toi. Qui a le micro? Merci. Je suis Isaac Maï, de Kim 24 Télévision, mon grossesse. C'est vrai que Nayoki Kenza Nzembote, pour Naoki Rokoma Siko, Nazali Komituna, pour la ligne Moussali Nankolo, à l'unité grand-père Aïe Vela Yesu. Plutôt qu'Aïm de la Emmanuel Dodi. Parce que ce qui a été dit, Yesu Wanaza, Seigneur, il y a Emmanuel Dodi, vous avez il y a Polo parce qu'il y a votre rendre gloire. Celui que vous avez noté, à la place, il y a tout Yem de la Yesu, tout Yem de la Emmanuel Dodi. Évitez ceux qui les ont caricaturés ou bien les animés. Et puis, comme on a Moussali Ganzabé, c'est vrai que, comme on a Yoka Yamomingi, Nayoka centre ma beauté, suka l'équipe Emmanuel Dodi, et puis Nayoka de connexion sur le confrère Ken Kira. Ce qu'on a zoomé tout là, le long de la monnaie Emmanuel Dodi, pendant la monnaie, Nayoka Yeka Rade Balabaka. Au début, prophète Azana, dans Wana Yabolobake, Batu Oyo, il faut voir ça là,
où il faut pas le délayer, il faut pas à la carte bateau, où il y a un profond plutôt que Kolo n'a œuvre naïe, il y a un modèle qui nous sert à l'éthique Emmanuel Denis, mon frère Nanzalo. Merci beaucoup. C'est pour le pasteur Josué Kakima. Pourquoi grand-père Aïmba va Yesouté, Aïmba le prophète messager, Emmanuel Dodi. Nakanisa na ute ko répondre awa na bandeli sukuluba kolo Yesu azana nzoto lokola ya biso lisusu te mpona kokutana na ye fo kutana na mutu il faut kutana na mutu ezali très important nzambe po asala na kati na bato il faut alata nzoto ya mutu ozomona faut alata nzoto ya mutu nzembo grand-père ayembi eza d'abord reconnaissance ya misala oyo mosakoli Manododi asali e na bandele koloba ke Yesu akufelaki bato malamu te akufelaki basumu te. Est-ce que vous pouvez imaginer combien de personnes bandimela grand-père par rapport à talana basebele lelo maman famille lelo tukoloba par rapport à carrière au grand-père asali eza na bato bakoli na musique na ye etango grand-père ayembeli mosakoli Manododi ntango bakoyoka yango bakoluka badécouvrir mosakoli yango aza nani pourquoi bayembeli baprophète mosusu te bayembeli ye enakoluka kokutana wana de place likambo ekosali kotani keni mpiana eza na bandeko ebele na nzela ya poto oyo babiki na bakancer na basida parce que baza kotala émission ya keni mpiana certainement pour se distraire mais oh keni mpiana kuna bapasteur omona yoko etike tomesana komone na kati ya babulu yeke bamusicien akomuna pasteur ndeni c'est intéressant pasteur aconvaincre keni mpiana tolanda nano ndenge mo mpe kozala pasteur aconvaincre grand-père c'est kaza différent tolanda nano e na kolanda wana bato bakobika Merci. Généralement, moi, tout le monde y a un mot. Mais c'est quoi, genre, il y a des lignes, par copine, généralement. Ils ont l'église réservée dans la banque, au bisopé, dans la musique profane. Et puis, tout le monde généralement, le lobby grand-père, qui ma musique, aucun des côtés à musique chrétienne. Merci. Grand-père, c'est un bodimi. Tout le monde est un modèle à Doucouré. Et puis l'oubli de comme MCC. Alors, quand tu as MCC, c'est ça? Non, Patricia a eu qui question à eux. Mais il faut dire que les autres sont là toujours. Le prophète messager Emmanuel Dodi, il est alors pour ça là que musique à moi ça gamme beaucoup. Et ça dit qu'en musique, et ça là côté kuna na côté tout ça musique mongo. Donc tout bien les mots parce que l'église peut être dans la carte de la culte. Tout bien, abina apeka, tout bien à ndenge mo. Donc ça on a différence. Et puis, qu'on voit que ceux qui ont commencé la musique chrétienne, ils ont la musique qui m'ont donc ils ont la skuna, ils ont la opiso de ça, ils ont la ndenge. Tout ça quand batu moko, to beta kaisi mamoko, to oyemba pe studio ndenge moko. Mabanga pe to comment okota, surtout mabanga pe comment. Donc tout ça quand batu moko. Donc nous tout en tout cas différence exacte et pas. Merci. Joey? Joey? Tu n'as pas de question? Ok, d'accord. C'est ça, il micro. Donc, na zokele susponke, on a suka donc bon tout dans les abonnés. Aujourd'hui, la question na autant on a tout na kio pour na autant ça qui par exemple que mangate. Là on dit que pour la ligne voyez prophète messager Emmanuel Dodi. Aujourd'hui pour la œuvre na misala na ye. Ya on a tout na misala ni yo vivre.
il y a quelqu'un qui est prophète, pasteur José Kakima, qui va tout à la télévision, dans un temps en mariage, mais il y a au moment dans ma franchise. Et bien, il y a un prophète messager dans le tout. Dans le temps, il y a Nini, il y a convaincre dans le salaire à prophète. Non, après ça, qu'il y aura quelque chose de. Non, Sophia. Tout le monde a dans un moment journaliste. Celui qui a suivi ça, qu'il y aura quelque chose pour le Vatican, on a eu. Non. Quand on est les gars, bon côté. On est dans ma cambo, ya Bonzambe, et puis ma cambo solo. Donc, et nous, on a un peu de Namoko na vivre. Parce que dans ça, Téti à danger. Téti, on s'entend, Namoko na vivre. Calculez que Batoupé, au Canada, France, partout. Calculez, à son bika ticket kaka. Pour aller à kaka. Attaquons. On ne peut pas sous corps. Donc, après le ticket, na yé kaka pour à mon akutana prophète. Et puis, Azwa baptême. Calculer billet de na séjour. Donc, on a vivre les gars. Et puis, nous avons fait un miracle pour vivre. Et ça, c'est qu'on a l'andaki qui est bien. Nous avons vivre. Bateau a un cancer de sang et big sang. Tu dois piquer. Donc là, on a confirmé que non, vraiment. Attends, ça, la banzée pour Bango. Non, on a ça avec la banzée. Bonjour à vous, grand-père. Question à nos amis par rapport au titre Zenamam. Message clé à Nzembo. Message clé. La ligne exacte. Deuxième question. Est-ce que après Zenamam, on a vendu un peu Patricia Monké, est-ce que pour vous à titre mon pauvre un peu chrétienté après Zenamam, je ne pas compter. Ouais, message clé. Message clé. Sur la mise pour nous les avoir aussi. La réalité, la réalisation, donc, ma cambo au sala. Ata prophète mon côté, la moelle de l'eau au sala. Au sala, la vidéo mon moko, nous avons mon réalité, la robe mon moko. À sa vidéo mon en tout cas, réalité. Il y a un message clé en moi. Où ils ont catégorisé. Il y a un message clé. Et puis, comme ça, Nzembo, chrétien, quand on est dans le baki, ils ont la sala déjà, Nzembo, chrétien déjà, vous avez été à l'élo dans le sala. La banda au sala déjà, Banda 73, na Minzoto, ça que on a au sala Nzembo. Et puis, si on a dit Nzembo, on a mis, en tout cas, à Israël. Parce que vous avez moins de où ils ont Nzambe na kati. Donc, pour nous, ils ont fait que faut na sala, na ndenge baninga non, ils sont dans sala. Ils ont mélangé ça. Merci. Franck Stéman. Grand-père, moi, je ne sais pas nous quitter, la profiter dans la communauté. Un témoignage. Il y a un grand-père. Il nous manque pas que nous avons contact des amis et puis est-ce qu'il y a eu quand même quelque chose où le prophète a sali pour le grand-père? Et ça, on veut pour la Yomoko. So il faut témoigner. Le prophète a sali pour la chose de la Yomoko. Donc, quand on a parlé maladie, est-ce que va quand les Yomoko est là, maladie? Voilà, non, content déjà c'est dans le banquier en gros, on va monter dans le camp ici, où nous sommes dans la réalité. Où les choses les agréables, après nous avons pour vivre en haut place, la vivre en haut.
mpo ezalaka kaka bato bakanisaka te bato nyonso tu bakendeke komona mosali ya nzambe eza mosali ya nzambe mpo abeli nga nabeli te naza mpe na botutu te yaka pe te mais ezali nde vérité e na découvrir moto moko azosala bamiracle mpo na ngai témoignage nazopesa nano kaka batémoignage ya bato parce que nga moko naza nano ngai nde naza na problème te ke soki nini ndenge ezala blocage eza te déjà kutu ndenge naza pembeni na prophète Emmanuel Dodi déjà namonaki je makambo nyonso te komipepele Il y a une dernière question quand on a souka, Isaac Maï, a bien tout na pasteur Kakima, Zembo yo ekobima mukoni. Oya nzenga mambo. Est-ce que c'est bimi des abo to beti na ba mukilango la biso ni? Ba réseaux sociaux to moni yango et puis soke bimi est-ce que eko bongisa me pas prophète messager aya ba pe ba fina c'est yemuka yebisa biso ndinga yambi Zembo wa. Bon, pour la combinaison, je crois que quand Prazawana a auteur, compositeur, mais sinon, moi, je n'ai pas de tempo, ils ont un billet, ils ont un texte, ils ont une mélodie. Donc, texte, ils ont un tout à l'heure, ils ont un belé, la grand-père. Par rapport à la carrière de Yassani, tant que le grand-père a émis prophète Manadoti. En tout cas, à tant que tu as dit qu'on s'appelle, à Hôtel, à Yoki, et au finish, à Kolukwa, et Manadoti d'Amou Aza, n'a pas convaincre le grand-père. Néwana l'oubli comme Moutane pour vous saluer. Alors, grand-père sorti pour na koyamba bino voilà pasteur Josué Mutula mususu toyoki loyembo ndenge ndimami mais pasteur ye moko soki c'est un prophète messager soki esengo wana na koyamba nzembo akupe kondima bapandisango baya kotuna ye ayambi nzembo yango nde soki okoki kosalemba bani bayeba bon wana soki kotalema rapport calendrier na ye parce que azali motu moko azali chargé nde toza boye aza na kati ya losambo pour préparer événement monene ya le 26 ozomona on continue sur le Mokoyebi que ils ont par rapport à l'agenda. Ce n'est pas la première fois. Nous savons ça, il y a des journalistes qui sont rebellés. Il y a un salle à Kayango. Et ce n'est pas pour rien attacher des presse à Azalia. Vous avez donc, un délégué attaché des presse, ça veut dire Azana aurait ouvert d'abord journaliste. Ça ne sera qu'une question de l'harmonisation de l'agenda. Bon, pour la sortie officielle de la plateforme partout, en tout cas, la coquine a nous le ballon le loté, parce que il faut éduquer le système. Il faut notre côté nous, mais selon on est à la carte, il faut que ça demande la nourriture, tout ça. Mais en tout cas. En tout cas, nous aimons pendant les vacances. En tout cas, tant que ce le mois prochain, vous avez déjà partout dans la plateforme. Ok, d'accord. Bandeko, journaliste, pour répondre à l'invitation à grand-père. Merci également à la grande délégation de l'Église universelle pentecôtiste et charismatique, ministère de la Franchise, ici présent, pour accompagner et soutenir l'œuvre réalisée par le grand-père Ben Boziama pour honorer un grand prophète, messager Dodi Emmanuel, titre d'Aïd Zengamambo, et grand-père Aloki qui m'a vacances juillet, qui a milité, et l'indépé pasteur Josué Kakima, juste pour la Banisango. Il a été un prophète messager, maman Sophia, qui est attachée de presse à Bobomisa Soloana,
qui va le prophète messager à Solara bien. Merci à vous tous. Merci d'avoir atondisami na nguya ya molimo mosantu likambo aza kosala se na nkombo ya nkolo yesu epai ya profete emmanuel toti basolution ezali aza kokangola aza kobikisa malada ndenge na ndenge aza na nzambe asala nzambe ya nguna nyonso